Ce qui maman bichou le malongé ça la candele ngai pasteur Vincent la bongo la moté mati. De tisco zaka na misala wana. Mais na moni ke na kati lango eloko malongé za te. Yango mona ka na adage moko na lingala babaka ndoki zoba. Na beto soko tra sa mesa. Soko toko da sa mesa to sipike maputa. Omoni ba mama ba parents kala zalo kwa loté. Babi ke bana ba osaka na bango. Tout simplement en bilongo ndenge wana or mission batininga na butu yango dazo sala wana nzu dans la bana wana nazo comme ça semence le kola mbali oya koli soki semence ezui ate zui mwana mwasi yango na mopanzi ate zui na loboko semence wana kota katine parce que eza semence moko diabolique mwana mwasi na koma na botutu et puis mibali nyonso bana ko vanda na kimbwasi la mobali bango pe bo mona bango ezozala bloqué. Oui maman bijou je sais pas comment que les bateaux sont en toi parce que et là ça sont en toi na yo et ça nzoto noté mais ça esprit au bati 4 na yo yango de bado dégager so comme nous ça va dégager sur la maman nzoto na ye azala milimu mabe alors dans les kokola batozo na marqué babilo oyo naki mobulu ko sakanati mobulu moko exagéré ko beta baninga ko zokisa et puis bazo tuna bazo ba yo za mtema mabe o sakana na baninga malembe te kaka bitumba il faut zokisa parce que ba pesa kingai mission ya ko melaka ba makila batu pe ya ko tekaka ba makila batu na deuxième monde ko voter baninga na ngai ko bunda ko soksa baninga et puis ko pesa baninga msuba kindoki ezaki na koza na zui bombo na ngai soit chicle omona ngambo na sina fibi yango na tiango ba semence ya kindoki na kati mama na ko fibi sango ata 45 ban oui so na fibi si mwana oyo azu kindoki. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez dans votre chaîne Maison du Pain TV, c'est ouvert TV. Tikate kolo yesu apambola bino babone na biso ndeko s'abonner na notena c'est ouvert TV kota s'abonner okozala notifier na ba vidéo na biso kolo yesu apambola yo ndeko s'abonner na notena Maison du Pain TV kota s'abonner like vidéo commenter kozala malamu mingi nzambe na lola azala nzambe na yo. Merci encore une fois de plus pour la disponibilité à ton abino niveau sur la vidéo na biso. Je profite par cette occasion saluer le couple Simon Kivoloka de Pelman. Je vois Guigui Kawakana, Céline Yala, Kevin Ikoma, que j'appelle, que je cite mon frère bien-aimé, que le bon Dieu te bénisse. Je vois aussi Lali Benga, Sobogomo la couleur et Kouvandama Gitoro donc Nakangi Gaga, Nzamba Pambolayo. Le sponsor privé depuis États-Unis, je vois Maman Charlotte Komba, Alangui, je te salue. La poupée Barbie, l'Anvers, Rachel Alangui. Napesi Bambote, Maman Brigitte. Natacha Senda. Amani Bongo depuis États-Unis. Napesi Bino Bambote, vous allez bien. Baini Nanga. Position Nanga Motema, Nafundela Bino, je vous aime bien. Diaspora, communauté congolaise, je vous porte à cœur. Vous allez toujours continuer dans la série na biso ya témoignage na kozonga moi mon kesima et
permettre à ce que tous en moins idée pour tout et pour continuer. Mais yambo na sala moi résumé wana na kosenga na régie ba fungela biso plateau tout yamba bon les amis invité na biso bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Bijou, la valeur de l'Éternel. Merci beaucoup to sepeli sous to yamba yo na émission na biso. Suko kopesa bato mibale misato mbote kozala malamu mingi pe na bongo kokamba biso na losambo ya mboto kotala moboko ya masolo na biso. Merci beaucoup maman Bijou. Napesi bato nyonso balanda biso na Selvel TV et puis na Maison de Pain TV. Remeza libala moko ya makasi oyo nzamba sungi to sala nzamba pambola bango et napesi ba technicien nyonso tout Jires Mokwa, caméraman international, l'homme valable, moi en tout cas, Nzambe petit frère Jésus-Christ, Nzamba Pamolaye, serveur électronique, n'a pas cité bongo, je suis Luanda Brom, le caméraman espace. Vraiment équipe costaud, tout ça dans awa, n'a pas cité bongo, mbote mingi, et grand mbote, et pas ya ma bien-aimée, moi c'est nanga nalingi mingi, Bénédicte, Makela, on a benga ka mon œuvre d'art, Nzamba Pamolaye, mbote mingi pa ya Mose Nzambe Richard Mangando Nyeke sur le pasteur Nzambe ale kono Pamolaye, pa Pambola ba banso ba kolanda biso na kombo na Yesu. Merci beaucoup toka mama na losambo. Mosusu azali te bobele so Yesu. To pambole pour l'opportunité opesi biso Nzambe, merci. Pour la bolingo na yo oyo sepeli émission oyo eleka na Maison de Pain TV et puis na Silver TV yo soko sangisi bato Nzambe osangisaka bato na tina yango to pamboli yo Nzambe pour la collaboration oyo elongo na Yesu kat na biso zwa lokumu zwa nkembo totike mission na maboko na yo natiki mama Bijou oyo pesi ye makasi mpifo ya koyambaka biso na bemission pesi ye makasi pese lipamboli na kombo na Yesu pe na mitike na maboko na yo tikete nkolo munoko ona koloba ezala ngai me maloba pe intelligence oyo Nzambe na kopesa pa ba na yo eute pai na yo bana na so alpha suka na so omega na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi oyo azali nkolo pe bix na biso amen. Amen. Oui, nazali ko lendisa mwa moke bandeko bakolanda biso. C'est un témoignage horrible. Ce témoignage, donc, c'est la publicité à Satan. Mais du moins, donc, talisa boni obenga makamwana na nzamba. Mais tala le lenge ko takana distraction aussi longtemps monde à ténèbres, ils ko bana coopérer. Et puis le monde des esprits baza bien structuré. Na moment yo tout aratolo là souvent ba ko vanda ba ko seka yo. Ba ko mituna me wa mi benga mwana nzamba. Mais est-ce que azoye ba aloba na tango lo ba mwana nzamba est-ce que réellement ça moi en Nzambe point d'interrogation. Donc ces témoignages ils allaient vraiment pour réveiller conscience. Il y a moko na biso bisika tozwami et ils allaient pe témoignage oyo e basuko la musa moto asa lembaki na maramba Nzambe à deux fois maramse comme la raona vie ozoko mona ngo normal mais lelo otoko découvrir que ezalaka anormal parce que toko landango na moko oyo azalaki na kati ya lisanga wana o lelo Nzambe abenga ye akoma dans le Seigneur lelo akosela Nzambe. Donc il a une expérience alors sur ces quatre na bonzambe a Yesu suko approfondir connaissance pour connaître susu boyambi na nkolo Yesu. Alors on a bongo bozala branché scotché pour kozala discuter. L'homme de Dieu na ko meka kozonga pa moi moke sima na épisode itaki koleka olobaki tango comme na âge à 6 ans oza kolinga mingi baja papa na maman ezaka juste moi résumé pour te babongo na ko continuer chemin na biso ya ba témoignage oza kolinga mingi baja papa na maman et puis après oza ko déposer sémence na yo ate koyika na poso ya mwana mwasi ekende kovanda na organe génitaux na yeti ya kokola dans mobali nyonso wa koleka wana akozala victime. Donc bana génération wana babebaki et voilà et puis talisaki biso ba sorti ya kindoki amateur et ainsi de suite ni koko tapela moi mingi parce que na kotikela yo maloba mais question ya curiosité bien que comme il est dans le Seigneur
Parce que ça n'a pas tout le monde va commis tout dans le truc. Parce que pasteur Vincent venait à Boumana, venait à Solomon, parce qu'il est un témoin. Oui, mais tout n'est pas qu'on se le dise. Mais tu comme en étape, on a dévancé kaka, penser na bino, mais na ebi que penser on est appelé na katana témoin na bino. Tant vous avez déposé ba semence wana. Na kati ya bana wana miki obebisa ki ya génération wana. Tango bazala kokola parce que umela kipe na mosala wana ya mobuzu. Na yo moko tango za koyeba que non bato nga na bebisi nombre xy yango. Évolution na bango sur le plan spirituel. Bénéfice nini oyo zalaki na impact ba semence oyo tcheki na kati ya vie na bango impacta ki nini na babisika oyo bango bakendaki pour évoluer na parcours à vie na bango. Merci maman Bijou, la valeur sûre de l'Éternel. Nous avons pambola yo. Très intelligente, ngaba mituna na yo. Zota sabra go musala na yo siki. Maman mutuno tuni eza munene makasi et puis eko bota ba sous question belé. Mais avant de répondre yo na beti setela likamolobaki. Toza ko évangéliser Satan na te. Toza pe ko kumisa ye te. Po kati na ye loko moka malunga eza te. Soki maman Bijou loko malunga eza la kandele ngai pasteur Vincent na bongo la motema te. Ndetisko zaka na misala wana. Mais na moni ke na kati na ngo eloko malongo ezate. Yango mona na adage moko na lingala babaka ndoki zoba. Po ezana bu zoba ya kosakana te. Soko tana mukana na 1 Jean 2:15. Bible zoba ke tolinga mokili te na makambo ezana kata mokili. Po ba makambo ezana kata mokili euti pa ya nzambe te. Euti pa ya muini. Donc, c'est le diable qui conduit l'église. Qui conduit le monde. Il y a qui contrôle le monde. Il y a un peu de oyo. Pour mutu soki amoni likamoko zo sala manabo monaye aka sangote que c'est la volonté de Dieu. Aka tete que nzamba tindi po bika makambo wana. Mais ça la semence ya mabe o bati kati na ye. Alors na kati mission oyo, je crois qu'on peut permettre ngana na ko détailler pe kindokezani. Voilà. Et là on va bien kindoke peut-être dans la canine. Alors na ko bango après. Alors, autour de la question que semence on a kotia et pas ya bana basi wana ezo sal ezeko impacter ni na bomo na bango. Très une très belle question. Maman, naki mwana mukeme molimo nanga ba comme sango mukolo. Soto sana to se ba chaba tatana ba mama wana na be to soko tana sa mesa. Soko toko da pesa mesa to sipike maputa. Omoni ba mama ba parents kala zalo kwa lelote. Babi ke bana ba osakana bango tout simplement bilongo ndenge wana. Or mission batilinga na butu yango nazo sala ngona nzo bana wana. Nazo comme ça semence le kola mbali oya koli. Soki semence ezui ate ezui mwana mwasi ngona mupanzi. Ate ezui na loboko. Semence wana ko takatne parce que eza semence poko diabolique. Et qu'on va na ba partie intime naï. Et que semence wana ko kola kate. Pardon eko kufa kate. Ndenga bana ko kola, ndenga semence wana zo kola. Et là kwa liboso eko bometwa naï. OK. Alors comme mwana mwasi mo ndena mukila ko mwana mwasi ya malchance. Omona libale ko mapasi. Ako sombalo mbalo kaka yebi nzoto na ye. Mobalo ngakimi. Et ça la même pas là-bas basi. Omona soka ka pesi mbala nzoto na ye, ayebi nzoto mbala su ba degu. Akimi. Eloko mususu ekoboma ora na ye. Ora ezali eloko ezali ko ba chance. Eloko ezali ka via mutesa l'éclairer. Ekobome bora et puis ekoboma betwa na ye. Bref, moi moi sala koma na botutu. Et puis mibali nyonso ba na ko vanda na kimbwasi na mobali. Bango pe bo mwena bango ezo sala bloqué. Dès que kutana mwana mwasi wana baba lekise na ye bo sansinzoto. Mbala moko ba semence wana pe impacté bo moya mwana mbali wana. Akomuta botutu, orane kufi, étoile kufi, akomuta malchance, mutalibabe na mukili. Aba na kosala ba makambo, ba no simbate, akomuta ba mari de nuit, ba femme de nuit, dans l'impact nango yango wana. Et puis ba chance nango wana, totino na deuxième monde, ba sela nango kuna.
monsieur to mo bango bana olingo bota bana 5 to botolo 3 to botolo 4 o botika mona moko na ba complication voilà. Merci beaucoup Tolandi na bokebi mais motuna mosusu ekotuna ma eza na ba ndeko basi mosusu bazaka na solo moko boye, excusez-moi le terme parce que je dois le dire. Oui. À deux fois bango mo ba mona ngo anormal noko ka mobala bi moi sona banda na bimana solo moko est-ce que ezali pe moko ya ba parmi ba conséquences ya ba réalité wana cause ngo pe yango wana moi motuna ka totuni. Oui maman Bijou tu sais pas comment que les bato ba solo nzoto hein parce que eloko ebano bisa solo nzoto na yo eza nzoto note mais ça ba esprit o ba tikati na yo yango nde bando dégager soko moni mutaza ko dégager sur la mabe na nzoto na ye azala milimu mabe. Il faut passer la délivrance. Il faut vraiment la délivrer. Si on va délivrer, on appelle solo oye sili. Donc on peut exemple gars moko. Nakasi passer Richard Mangado de que ça yebi mamuna koloba. Nasana moi sur mon église. Comme on a yé Élysée. Moi si oyo en tout cas bande ko bali bisangai, nabi que passer Richard ayebi. Très bien. Azom sa solo ko polo na nzoto nai. Mama, soko fai na ye awa bon va nete on va la té ensemble ça place sur la copola mais tant que une église nous va révéler ngai et là le kaki na bomo nai muta tseke sur la copola on nzoto na ye et ça mobalo abalaki ye mazenge misala mabe taza misala mabe azwa tena ndaku mais pona a détruire bomo nai mais tangu to semble ki pona ye azu délivrance les lois selon les arasoutés, elles sont normales. Donc, on se voit que pour pour la wana, parce que ma belle tout en boutou. Et ça, yo tenez toujours dégager en go, mais l'esprit oyo, va posséder yo bango, pendant que vous dégager, parce que wana. Donc, et ça quand foutement, nakata boutou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, étape il y a 6 ans, évolution na yo, après ça que mission fallait qu'on moment na yo. Alors, évolution na yo de 6 ans, 10 ans sur le plan spirituel, la mission pose à la qui nango, y compris à Roboma Mama, pour fonctionner qui le dengi Maman, n'est-ce pas que au monde n'a jamais la libéré d'une manière exagérée. Oh, après, tu vas dire, yo père, autant d'akate, boina. N'est-ce pas que moi si moi yaki, alors babilobela na ye na butunde na sakana ki na ye. Abani ko bana moni bana moka mikebe ko matranga na libumu baye ko finangai tout ça banini mais ezalaki ngai nde na salaki babiloko wana alors tana ze ko kola batozo na marqué babiloko oyo na ki mo bulu ko sakana te mo bulu moko exagéré ko beta baninga ko zokisa et puis bazako tuna bazolo ba yo za mtema mabe osakana na baninga malembe te kaka bitumba il faut zokisa parce que ba pesa kingai mission ya komelaka ba makila batu pe ya kotekaka ba makila batu na deuxième monde. Donc bana nyonso o tokolaka na bango na zokisaka bango soko tali plupart na bango le bazaso na bomo ite ba kufa parce que taka ba kabi makila na yo et que le deuxième monde ba réduire pe na bambula na yo. Donc ce qui est en masalaki au kufa na 85 ans ba ko soyo 50 ans mobimba au kufa na 35 ans mama na ba kyanga wa ke baliwa ba tomi ba zo kufa ce qui ba sali banquette na plupart des aliwa nzambete ezali wa nzambete ba tomi ba zo kufa ba bengi ba la mort précoce tangu nanu nzamba pondeli ete akufi parce que ba tomi sala mabe wana baboltra bato bambula baboltra bato ba chance bazobotra bato ba mabala bazobotra bato ba makama malam oyo nzamba tala kata bomo ya bato bazalaki ebele pe bato bebaka na bango te mwana obota sa beba mobali obala za mutu mabe mwasi obala za mutu mabe me oyo yebaka no te azosala mabe na famille bino bozolite mpe famille kende liboso me azokontre bino aza kokanga bino bozobunda mpo zwa me azokanga bino alors na baage wana nasalaki makambo mabe ebele koavute mpe baninga nango mona
kobunda nanzela kela seja ko zalolenge na so atanga na kota classe excuse ko voter baninga na ngai kobunda ko soksa baninga et puis ko pesa baninga msuba kindoki ezaki na koza na sana na zui bonbon na ngai soit chiclet omona ngambo na sina fibi yango na tiango ba semence ya kindoki na kati mama na kufibisa ngo ata 45 bana oui so na fibisi mwana oyo azuki ndoki na fibisi oyo azuki ndoki na fibisi oyo azuki ndoki plupart bana génération na ngai ona osaka na bango bazaki pembe na ngai plupart na bebisaki bango pe mingi na sacrifice bango yango na bandeko prière ezali très important kobonda pe pona bana eza très important taba kosenga na classe kuna sunde yaki plus pire mama to sala ba réunion na classe na pesa exemple boko maître taxanga na 5e année primaire comme ezaki maître Kalubi era ba bengo ba citoyen ya azaki na ndoki mais bo na classe azaki maître nanga mais nga na butura azaki maître nayi et puis na classe oyo wana sotra comme na ba 5e na classe on azaki kotanga na classe on a déjà tozaki à peu près 26 élèves mais na 26 wana 7 bazaki ndoki bandoki mais na kata 7 wana ngani nazaki le plus gradé au moment na récréation au moment maître Kalubi azwingai na sibana wana na yeboko tokomi 8 ozo comprendre donc ngai na sibana na 7 ne mo maître Kalubi tokomi 8 na kata ya récréation baninga bakye ko sakana biso tozo na kati tozo sala nini tozo sala réunion na kata classe oui réunion bana biso to kolia bana biso to ko sacrifier pela bana biso to ko voter na yemo ko maître bon omona na première de primaire to ko kanga bana tapsu 13 na première B to kanga bana 10 na 3e ainsi de suite ti na 6e et tozo sala ba réunion na biso ne to ko provoquer bitumbe pa bana classe omona bana ba sisi classe ayo tumbola kinga bona boye ba ke ko bunda timbo na bango ozali kama to récupérer amnai donc tala ba to ko sala e bana bazo kamwa ke mais makela pe aza mobulu makasi mais pas ni citoyen Kalubi abeta kayete ay ko beta ngate parce que so abeta na butoza na problème OK yo beta mettre na yo mais na butoza na problème tala makamto ko sala na mbaka bana moko na ya pananga basa bana ya un grand comédien l'église on na kambaka na mbaki bango mutapesa bana comédien na kindoki makasi ezaki maîtresse na bango oya tangsaka bango mais oui maîtresse na yaka na classe azo def sa ba galette on ba galette wana eze ba galette normalité eze ba galette afutuma donc mama makameze belé yango soki mtalamuki na tongo sambelaka ongoti na bana na classe bondela pona bango nzambe ko protéger bango so tira bango bitinda eko sala bongo likama ezala mwana moka classe atumbola kinga na classe na teleka botela lobi mwana ndoko sa ndenge nini baisi ngaba lobi il faut sacrifier mwana oyo siko to sainde mama lokola tumbola nga na kata classe yemte ke mwana zo tumbola azamta misala butu ne sali be katasho na ngai ndaze ko sala na coach esprit mvutuma kati na yi na coach esprit mvutuma e pa ya mwana classe moko boy taka ba bimi kaka boy pa baba ndiko swali ta baba ndiko swala sikoyo ngape na ye wana na bandiko pelisa moto na ngande ndeka butu pona sana krimo na zako bena obeta mena na bango na nyezoya na sali mabe na beti basali ba kriwana na sali yango ti na kosa mfutuma kana bango babandi bitumba tasko babandi bitumba oyo siko afinga kinga wana oyo afinga ngate wana lekeke bakasi tango kwesi ye bana ba wololi ye babeti kingani tala ba kwesi ye ale azimbangu akimi
Sikaba babio akimi bitumba babeti akimi bitumba oyo kazoki bitumba te ba démon na tsaki na nzoto nende bazo kimisai. OK. Alors na otanga l'école Gama ezalaka na Barumu. Alors pembe l'école Gama ezana prince to benga ngo prince te Kabinda. Tamba alega prince Kabinda babo kwale baramase mwana kufa mutu epanzana. Oh, pa bundaki na moninga. Orkeza moninga te, ngam na saiki makambu wana. Donc demo bandoki bakosala likambu, malati obe. Yango le sambo ça très important mama Bijou. Voilà. Merci beaucoup to landi vraiment na bokebi. Alors tango zokoko ban étape wana ya ko sélectionner la première A bokozo autant bokomvuta autant bokolia autant. Alors évolution na bino tango boko poussana parce que ndenge ote ko lobobi kindoke zaki na âge te badako pesa no âge nyonso bango balingi ça dépend ya mission oyo baotindela yo kende kosala. Mais alors tango bozali kolia bozosacrifice mesune bato bokolia makila wana bokomela. Alors na vie na bino ya bomoto bo est-ce que conscience père moko bandaki kozonga par rapport ya situation au boko vivre ya bondoki? Conscience à bomotobo? Rien. Rien. Parce que ce que je fais kindoki, non, pas kindoki et le koni. Kindoki et c'est le quoi bon nango boyete. Mais ça peut exister. Kindoki et c'est le quoi là. Na son muto c'est le quoi là, azal le quoi là appareil portable au zanango. Mais kindoki c'est le quoi là signe. Au sommet, appareil sans SIM et que capter les réseaux mon côté. Mais si on va tirer un SIM et réseau songolo pour ne pas faire la publicité, au moins comme dans réseau wana. Donc indoki ezali le kola SIM moko pour toi comprendre. SIM moko, mais tu es pas nzambe te et tu es pas ya moyini. Mais tiens on a kati ya mutu. Mutu abali ko capter ba monde invisible facilement. Aïe que ça ba voyage. Otobengaka ba voyage astral. Donc, azoke na ba monde moko boye na volonté na yete mais baza ko tinde yango na nko. Et puis, so ba ti yo simi wana est affecté na nzoto na yo, est affecté na âme na yo. Donc, kindoki ezali evandaka na kati ya makila ya mutu. Donc, makila ne komi affecté. Oza so na makila normal ko na bano sute. O komi na makila mususu. Sikoyo kindoki eza nini mama. Nyonso oyo bando penser. Yango bando comme réalité. OK. Oza comprendre? Donc ndoki avance na ba penser. Soki net la vandi boy. Na bimbala moko ndenge na za awa na koma mbala moko na commune ya Njili. Directement comme na commune ya Njili. Soki na lobike na pesa exemple na za na posa ya Seri Bijou. Soki ozali na nzambe te ndeto mona ba livrer yonga. Voilà. Donc kindoki eza ndenge wana eza eloko mo ba koti na kata mutu ezo mona na te mais ça ko impacter comme na âme ya mutu. Po mutu wana akomi siko na makasi akomi na pouvoir ya ko contrôler bomo ya muninga ne mutu po ya ko sala o motema na ye elingi. Alors na bo moto boye po conscience zonga keno sala mabe ezaki ma passe. Voilà. Alors na meka un peu que ce service so étape ya voyage astral boza ko sala ngo lolenge ni za ko zandeni meka un peu beta no lisolo wana non. Ba fashion c'est ça qui ndela bike na to vana bona fana na bombo étape songa na lali. Même la classe no no ba ben na mba pendenge wana. Au moins na tibo ina ba. Ba to ka sekena fatigué na lali. Et puis ba to so remarquer so ba lingi ba musanga makela au moins na mettre à cette intervention. OK. Ouais. Bon là c'était il est fatigué parce que maître bike na keko tambola pona luka. Na luka ba to so to besoin. Donc dès que na vandi boye so kaka na kanisi na bima. Mbala mona bimi. Sikoyo
ame na ngai wana ekolata nzoto mususu nzoto oyo eza na puissance kotobola ba mire ya ko déplacer na ba seconde mais pas nelongi na yo kaka to échanger nelongi nanga nelongi nanga omoni bandoki o balataka bilongi ya batu baza tango nakoloba trois sortes kindoki ezalaka nde nakoloba catégorie bandoki wana nga naki koya na loki nelongi nanga mais okotoka mona elongi nanga te omonaka baparti nanga se omona yanga bato balobaka naseli makasi elongi me nazomona elongi te nazomona kaka eza bandoto mosusu ezalaka ya moko bongo bato baexplika oui moto azala kindoki akomi na kindoki eza élevé okomona elongi na te mama azala bapouvoir moko osakana te bandoki bazala bapouvoir moko osakana te tout ce que nous voyons dans le monde tout le mal oyo eza na mokili mama bijou bandoki bato basala baaccident koma babala bato kolia bato kotia bato babatutu bamababe kokomisa bato bapauvre banini toi tomonaka na mokili bandoki bato basala mais nalandaki yo mwa moke nsima mpo tokomi kochute déjà na age ya ba 6 ans okozalaki mobulu makasi mais est ce que bana nyonso bazalaka 5 ans 4 ans 6 ans bazalaka mobulu makasi esi ezaka nécessairement bondoki age mpe ezokojouer na kati wana te mama mobulu eza deux sortes mobulu mosusu mwana aza ne mobulu na ndenge normal mais soki amoni mobulu eleki mbeka donc mwana aza na mobulu moko oyo eleki mbeka yebaki basi batie semence mosusu mama biso tozali kobalola babongo ya bato mama bijou omonaka mutaliboma ndenge azalaka mutaliboma arezonaka travers mutu normal so bato normal balonaka na ndaku mais oprefe kola libanda baliaka biloko ya propre yako nde kolia biloko ya fulu voilà bato normal balataka biloko bilamba normal boye ya salite mpe pasuka parce que tozoko kota na kati ya mutu ya mutu eloko moko ezala na kati ya mutu ya mutu babenga yango omitama oyo ezalaka eza kwa libanga ayo babenga yango moso babebe bamuki oyo bayibi ye mutu na okoma na esika wana sikoyo yo kasi bapasolaka mutu pamba oyo bayibi ye mutu terme wana ezalaka mingi na bamama oyo babota oko bayibi mwana mutu bakozwa mwa tige ya almete batie wana soi disant mutu moko aye kosala bacérémonie banani femme sage oyo basali mwa cérémonie batie mwa tige almete awa po mutu ekangama mama na bato baza bato misala mabe oui mama bandeko ebele baleka mpe na bapratique yango mona tala plupart ya bato wana oyo batala bango mutu to batale mutu babengi mama moko aya zipe mutu tala bomoi bato wana bakolaka na baproblème mais kaka osala kete nasilisi nanu te bazalaka na baproblème bazalaka bato ya lisumba bazalaka na mabala malonga te bazalaka na via bamalonga te parce que bayiba ye eloko moko boye alors biso tosa ndenge mpona sukisa mama soki toye tokoti na kati ya mutu wana mpo topese mobulu mingi tozwi kaka libanga wana omoni soki opasoli poisson de mer mwa libanga mwa azalaka ya mokie na nani ya pembe ezalaka kola diama voilà mutu mpo azalaka na yango ezalaka tout seulement pembe na cerveau donc libanga wana mutu eza lokola babengoni cerveau central ekaptaka makambo mutu mpo mutu aresonaka bien mpo mutu asalaka makambo mpenza lolenge bomoto ezali mais biso na kindoki nepoke wana mpo topesa mobulu moko oyo bana koyoka su te oyo bana susu kotia tension toyeba peso te tokozwaka libanga na tokosala nini tobuge yango moke tobali yango moke nde moto akomi mobulu akosakana te bana baboyi atoli sikoyo soso tongopesa motu kindoki tobaloli yango pena totalement au contraire nde moto akomi pena ndoki abandi kosala makambo ya kindoki banini soki otuni pase richard mangando nzambe asalaka moke grâce na nzalaka bandoki na bato ya mabomba babika facilement parce que nayebi eloko basalaka bango
Ok, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Nini bandeko bakoki kosimba na maimoso tosololi awa pe na bongo numéro na yo ya contact na bandeko bakolanda. Bandeko basimba ke toyeba ke Satan azali Nzambe pa azali. Mais Satan azosala makambo ebele ya mabe na sala moi oyo na bakoliti na ye ba premier ba ambassadeur ya Satan ezaka bandoki. Parce que bandoki bakotaka na bazandu, bakotaka na bandaka batu, bakotaka na mabala batu, bakotaka donc partout bakotaka. Bazala kola ba commando ya nkolo. Soki bozala ndoki boko na famille na bino, famille za paralysée. Boso baza 3 4 boye ba rabino te. Libo te za paralysé. Yango ne faut bande ko bondimela Yesu. Boko komandenga na komi. Autre question mobi est-ce que pasteur Vincent abongola motema penza? Bato so azaka na baduti. Na bongo la motema te bongo na nzela na ngai basala nzambe minene lokola ba pasteur Richard Mangando nyeke se babima. Nzeta mabe ko botambo malamu te. Je suis fier. Tant mona ka ba pasteur Richard mona ka musote te kapso kala mingi tawa. Apôtre major. Tant mona ka ba collègue de mususu bazali. Mukolo tuna ye moka kotanga bango. Na ko botaba na ndengo na te. So na zaki na misala mabe. Nzete mabia mabe yokobo tambo malamu te. Naza gravement converti, lavé par le sang de l'agneau. Naza gravement converti. Babon de l'Nzambe, Nzambe avec sa bonne Adam nangai. Oh, nous sommes ensemble pour Godin pour. Merci beaucoup. Mais yozo kangamana ndenini. Godin pour yazala tata na ye ya kondima. Elobi mwana passer Richard. Ya kondima oyo ya bima. Kaka ya pa nanga pona ni. Mwana kote patepa. Mwana kote patepa na ofeli na bazwaka ye pona encadrement. Bo yozo ayekasi. Nga naza mio na mambo molimo teto lo. Oh. Caméra. Oza sera Christ. Oza sera Christ. Na kembi na nutenga na ano na babeki na no makole. Yo kemba to saka be miso boya mbaka ba sanza mine ko ba passer Richard ko biso. Merci beaucoup pour liker vidéo, vous commenter ba suggestion et tout za ngo bosenga. Numéro na yo papa yambo to kabana. Numéro na ngezali plus 243 81 81 44 131. Plus 243 81 81 44 131. Soko sala ba bituna ndenge na ndenge oningo tuna tunanga soko swinga te obengi ba numéro za wana bako peso numéro na ngai to bako passer yo ngai po to solola vraiment ko sala malamu na zona kisabino mingi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ngala zakina misala mabe mais l'agneau de Dieu azwanga récupérer ngai alongola ngai misala wana akomisi ngai mosali na yi tikete nzambe aleka na kopambola bino plus 243 89 355 10 99 c'est le numéro de la valeur dans les seigneurs. Vous likez vidéo, vous commentez, votre suggestion à nous tout à l'heure au Senga. Ceux qui connaissent la zone de Tenga et Nabino, tout le monde est sur Balasima. Bye. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mongani. Loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert.